Salut, bonjour, bonsoir la grande famille de B52, la mignonne officielle. Voilà, moi votre humble servante, Maman B52. Je suis là encore une fois de plus. Bible le binabiso, que le mariage soit honoreux de tous. Voilà, Popine Momoti, Toko. Ndeko kombo échanger, kombo échanger, elongwe, undenga botamela, oizakana. Certificat de naissance nae et bakisami toko likolo. En tout cas, la grande famille de B52, tolunga ki toeli bino lelo intégralité ya mariage ya artiste comédienne na biso, babi famille beauté balisa kaka tabolobi, on s'en fout. Voilà, tomoni présence ya papa Elombe, Ursil Pechanga, belle vie Candila Patrona, décor pap. Donc artiste est belé en tout cas eko répondre na invitation pour na ko sepela elongo na ndeko na bango Popine Momoti na koloba mingi te na yebike batu miteme ezoko babila basaka na bezo bamona ezaki ndeni bolanda bino moko. Comme ça on se retrouve à la prochaine. Bisous, félicitations à toi ma chérie. Le bango kisi ya libala ezali banga babokilo petosa mobali na yo. J'espère que conseil wana papa Elombe papesio ndenge frère na biso emba banga babokilo petosa mobali na yo popino zala gentil kisi ya libala botosie. Vous comprenez? Qui se libala kande bela à solola na bino ba collaboratrice nae ba collaborateur. Faut toujours tolérance na libala ceux qui papa za déjà na B yo zala na na A kolinga raté papa za na na C yo sokoma ki na Z oko baby sa libala. Voilà, suivant tous l'intégralité ya mariage ya ndeko na biso Popine Momoti. Bisous. Suite est fait. Madame Toko de Bali Nanga Moko ya Sio, Bali Nanga Moko ya Boga, on va pas la Ngai, l'homme, Bali Nanga Moko ya Sio, on va pas la Nanga Moko ya l'homme. Ya babike ga shwa nanga mona sai. OK. Shwa nanga, mobali nanga, shwa nanga bodinga. O ami nanga bakale. L'homme de 8 ans. Donc on a besoin ouvrir la topo et la toso ngalo wapi. L'homme. Y a pas de comme toi.
Utasema mkeni waba tubando beta soli somo bwe bosi encore une fois ma copine bosse qui s'en va bien voilà ok merci la semaine dernière pour là mais à bouquet mais ça putain où vous allez ah ouais allô merde oui maintenant comme un bon collègue voilà donc quoi vous là ne dis pas on sourire hein et donc là petit boulevard embouteillage à Makassi d'abord il faut faire oza moshi wa bakote olekepele deko balobi yango ngekoya te otsongo mwana te ya voilà alors yokoti da petit boulevard c'est na kolokoka yanja makasi chef tolonga mosima maestro totoya tozoya boza mpe rapide boza mpe rapide baya po kuna da bale bi jama azwi bi jolo kana pa Beverly bango na moto na bango to Alors, on y va au lembe, les églises, maintenant, ça doit jouer. Les églises, ça là. J'allais prendre ma photo, Lélo. Zach, d'où? Papa, voilà, il a le shooting. Voilà, il a le shooting.
David, toque Mike. Ne bote na ligne Mike. Vous avez tout droitier. Donc, maman, tonton, vous l'entendez bien. Ça marié. Moi, dans mon laïa, ça n'a bien. Vous l'entendez. Vous l'entendez, vous avez tout droit. Vous l'entendez. Bolanda nde siko. Tala mimi. Bebe bolanda na roba ga fe basali. Bosa mambasali wana. Bosa li sondage ya bongo. Zonga simanda. Yo za na makati. Zonga simanda. Zonga simanda bute. Wana. Pour le lever la journée, nous donnons bien à dire, c'est caca. Toujours. Pas mais ça n'a. Bon. Bien, on peut ça dire. On peut ça dire sur le balai voilà. Bien pour le bien. On va marrer. On va faire on a bana. Ayo, on a bana. On a bana, parce que la photo. La photo.
Viens bébé. Voilà la grande famille a bandeko na biso bakoti tokotia mwa loyembo le couple na biso ekoti na salle ezaki ndenge wapi tolanda. Si je t'aime, je suis jaloux. Quand j'aime, je suis jaloux. Si je t'aime, je suis jaloux. Évidemment, je suis jaloux. Bébé, tu es le mien. Tu es la femme de quelqu'un. Ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Mon bébé, tu es le mien. Tu es la femme de quelqu'un. Ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Je sais toujours pas à quoi tu t'attends. Les hommes n'ont pas grandi dans la logique de devenir juste des amis. Je sais toujours pas à quoi tu t'attendais. Enlève-moi tout de suite toutes ces bêtises de ton esprit. Sois pas naïf, non méfie-toi de tout. De tout et de tout le monde. En commençant par sexe opposé. Si je t'ai dit méfie-toi de tout. De tout et de tout le monde, c'est que mon tour finira par arriver. Oui, je fais du sale et je ne sais combien de femmes. Mais si je t'aime, je suis jaloux. Quand j'aime, je suis jaloux. Si je t'aime, je suis jaloux. Évidemment, je suis jaloux. Bébé, tu es le mien. Tu es la femme de quelqu'un. Ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Mon bébé, tu es le mien. Tu es la femme de quelqu'un. Ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Je sais toujours pas à quoi tu t'attends. Les hommes n'ont pas grandi dans la logique de devenir juste des amis. Je sais toujours pas à quoi tu t'attendais. Enlève-moi tout de suite toutes ces bêtises de ton esprit. Sois pas naïf, non méfie-toi de tout. De tout et de tout le monde. En commençant par sexe opposé. Si je t'ai dit méfie-toi de tout. De tout et de tout le monde, c'est que mon tour finira par arriver. Oui, je fais du sale et je ne sais combien de femmes. Et si je t'aime, je suis jaloux. Quand j'aime, je suis jaloux. Si je t'aime, je suis jaloux. Évidemment, je suis jaloux. Bébé, tu es le mien. Tu es la femme de quelqu'un. Ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Mon bébé, tu es le mien. Tu es la femme de quelqu'un. Ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Je sais toujours pas à quoi tu t'attends. Les hommes n'ont pas grandi dans la logique de devenir juste des... Merci. Merci beaucoup. On peut regagner la place. To regagner ma place Nabiso. Voilà. Je vous signale que Bato Babinyawa, Bangonde Babinyalaka Pepe Kale.
Voilà, merci. En attendant que les mariés puissent retrouver leur place respective, nous allons continuer notre manifestation tout en vous remerciant tout ensemble parce que vous commis à Wabotiki Pongi Nabino, peut-être vous allez vous reposer, vous évitez tout la tête, tout ya tout c'est pela et le monde a heureux marié. Merci beaucoup. Encore une fois de plus, toutes les deux familles va remercier Milo, Nakoko Manamino et Sikaoli. Voilà. Merci ceux qui bako Kiko Fanda de continuer. Et Lolo Nabiso, merci. Voilà. Ba YouTube Bozong. Yamboto banda Milo Nabiso, bien que c'est banda qui mais pour banda de Yangoyo, Tobenga pasteur, Moko Soki Azaliawa, pour Azali inspirer notre pasteur, Aya, Akamba Biso, Atika Milulu, Oyo na Maboko na Yesu Masia, afin que Makila Nae et Kamba Biso et Linga Biso bande Likinosuka. Est-ce qu'un pasteur qui est ici, qui peut venir s'il vous plaît, mettons-nous tous debout pour honorer notre Dieu. Totikaliki pendant pour réaliser présence en Nzambé Kakat na biso. Nzamba sali biso ngolu. Tomona butu ya lelo. Notre Dieu, notre Père, Dieu grand et redoutable, nous te bénissons et nous te rendons des actions de grâce. Tu es Dieu, tu demeures Dieu et tu restes Dieu. Ce qui te dit occupation la mission nyonso, toye awa, pour la kosepela ensemble, na babala mi ya lelo. Sœur Nabiso Popine, et frère Nabiso Hervé. Nzambe Lola. Tous ont recommandé soirée au Namaboko na yo. Yondo osa contrôle ya nyonso oyo kosalama awa. Seul comme Jésus Christ est à la glorifier katnesika oyo. Éternel et Dieu tout-puissant. Oyaki na moko katinesiko po kozonga na ye. Si et pas y a vandaka. Le problème mon côté m'avait comme la banana yo au baye na soirée à l'élo. Topa moni présence na Jésus Christ. Nyonso oyo ko salama awa. Et à la conduire sous la direction du Saint-Esprit. En fait que comme Jésus Christ et à la glorifier katinesika oyo. Éternel et Dieu tout-puissant. Institution liposo oyo pambolaka, c'était le mariage. Ne yango ememi biso na buto lelo katine sikoyo. Oh Dieu, topesi yo merci. Pe bandeko pe musuba ye awa na lobabali te. Kaka ndenge baye na fête oyo ya bango pe nzere fongwami. Oh Dieu, tozo pambola présence na yo. Mai oto komela oyo tokolia awa nyonso bato bakomele pambolama pesa la sanctifier na makila de Jésus Christ. To recommande soirée oyo ozobana na biso lokola alpha okokoba na biso lokola Emmanuel poko suka na biso lokola omega. Voilà pourquoi à cause de la présence de yo quand il est sikoyo tosobetelo Yesu Kristo maboko makasi pour la kotali cette présence na yo
c'est notre victoire, c'est notre protection, c'est notre sécurité. Yomo Kotambwisa, soirée à l'élo, na kombo na Yesu Christo. Amen. Amen. On applaudit pour notre Seigneur qui va nous conduire, parce qu'il est là, au langue Bozalate. Na kombo na Yesu, Castel et Bongani na jus d'orange. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas les heureux mariés, on va devoir le présenter. Sous vos applaudissements, Tokobanda, na Mama Oya Bengi Biso Mokolo Malelo, to Betelier Maboko, na évité Robango, ce que vous permettez à Téléma, Toya Maena Milolo, dites-moi musique Makelele. Abengi na kombo ya Momoti Cecilo Popine. Maboko ezate bozasa la zuwa. Bazo présenter la première dame de ce soir. Bozo beta maboko te on dirait bozana kanda. Elle est fille de papa Momoti. Est-ce que papa Zali? Papa Zali, Yewana, papa Tobetele, puis ma boko bipa Zali, et de maman Onzungu, maman Pe Zali. Est-ce que maman Zali? Ah, Yewana, maman Tobetele, maman Moboko, Maboko. Ye Atangi Pe Mingi, Azali, gradué na sciences commerciales et financières, na au Babengaka, Esporca, ex-PG Zali, école de cadre. Yewana, Aebisinga comme plat préféré na ye, Popine Alingaka Foufou. Alingaka Foufou na biloko nyonso oyo akompanyaka yango. Ezala Mbinzo, ezala Bikalakasa, ezala Thompson, ezala Mikebuka, ezala Mayebo, nyonso. Donc tout ce qui accompagne les foufou ya Zawana. Et surtout, elle m'a dit que tant que mon akafufu alenga, on dirait foufou kokima. Donc elle aime vraiment les foufous. C'est une adoratrice principale du foufou. Voilà, c'est elle, elle est chrétienne. À Ebisinga, que Ndenga Zawana, Ye Azali, warrior. Ba warrior Bazali. Parce que ma Kambangope, Kabonye komi tantôt ba warrior, tantôt ba Goulois. Ba warrior Bazali. Bogoliate. Na équipe oyo ya football Ali Azali, ya ingaka équipe oyo ya Barcelone. Ba Barcelonais ceux qui n'y peuvent Bazali. Ye joueur oyo marqué makasi na bo moine mobimba ezali Messi. Donc ceux qui les nomment Messi hier otika na papa gola. Alandi mbango. L'équipe na biso mboka alobi eza Vita Club dans l'ingaka Vita. Azali vekli bien. Alors to betelie maboko na biloko nyonso wana. Artiste comédienne a joué kana groupe Simba. Na maboko ya papa Elombe bipa ya Zali to betelie maboko parce que là je suis formé artiste monene ya mboka. Quand on cite les noms des artistes nakata mboka, on cite aussi les noms des popines. Bipa ekula na groupe Simba Azali directrice financière yenda s'occupaka na mbongo afutaka bato nyonso bazali na groupe Simba. Donc makambo nyonso etali mbongo eza na maboko na ye. Est-ce que bosepeli na maboko tokoko yebisa ye afanda na ngwende na ye na kimia. Merci beaucoup. Alors na maboko pe susu to telemisa papa oyo accompagné mokolo malelo. Le roi de ce soir, c'est le roi de ce soir. Maboko.
Papa kombo na ye Toko Mandiangu Hervé. Maboko pesa te, vous en avez deux. Kombo papa na ye ezalaki papa Pelenda pe à son âme pe azali parce que azali sous son abo moité na mama Mansioni azali papa Telema, excusez-moi le roi à Telema quitté fallait qu'il a télévisaye bino bo distinga mama bipa azali est-ce que mama azali Mansioni to pesi mbote to betele pe maboko makasi papa azali ingénieur asilisa na ISTA, ingénieur technicien monene na mboka et puis azali homme d'affaires. Voilà, azali chrétien, assemblée la Yesu Christ yamba lokola mobikisi. Comme plat préféré na ye, papa lobi alingaka matembe, fufu na mbisi, poisson. Voilà biloko papa alingaka. Comme sport préféré na ye alingaka football. Équipe naye alingaka azali alingaka Real de Madrid. Et puis azali vécu bien. Et n'a signalé bino contrairement na maman papa azali Gaulois. Papa alingaka faire gola makasi. Y'a un moment à mort sur la zone de la Yesu koto nzemba faire les oyem. Tout se pélissaï. Voilà papa. Tobetele maboko afanda po alembi makasi atamboli mingi lelo. Voilà. Voilà tozo benga bango. Tokomi na deuxième partie. Déjà bateau yo ba préparer ki gâteau. Va préparer yango parce que après awa tokosa la cérémonie à gâteau. Tokosa lango avant. Ngamo na changer makam. Tokosa lango avant. Pour ceux qui te lient aussi, ma ceux qui te lient biloko ya nini gâteau au côté de mon côté. Donc tout ça la cérémonie moi sikoyo et qui na ba table na bino après de continuer na kamomo susu. Protocole, yebisa mama gâteau azana après en attendant DJ au bon sélection musique pour l'ouverture de bande d'enfants. Nzembo senga ki po babina nango ezali déjà prêt alors protocole totele misabango ba regagner baya pona ba Abina, Botimba mama, voix beza monene makasi. Alors DJ, on y va avec la chanson de partage des gâteaux. On continue avec ça. On y va, DJ. Bolingo esanga na ngoma wa ya kozongiselanga bolingo ememi mawa na morgue. Nga represento ya bolingo anga nyeuta depuis kalada muna Eva na ba perfusion bakinini na batonga l'amour suena yo chérie saraka ngana kufa na malade pona tikela yo bajenda ya sia mokilo yo eza nini aboma libala ya landa nzomba mosaka alobanga inga komela yenga yi oyebi pasi ya bolingo eswaka na motema nazolela wana polisi mbeto nanga na pinzolinga mopaya sopae na melima ye kufela mbwa santa ya roro mopaya sopae jires makitu na melima ye kufela mbwa bolingo esanga na ngoma wa ya kozongiselanga bolingo ememi mawa na morgue nga represento ya bolingo anga nyeuta depuis kalada muna Eva na ba perfusion bakinini na batonga l'amour suena yo chérie saraka ngana kufa na malade pona tikela yo bajenda ya sia mokilo yo eza nini
aboma libala yalanda nzomba mosaka alobanga inga ekomela yengai oyebi pasi ya bolingo eswaka na motema nazolela wana polisi mbeto nanga na pinzolinga mopaya sopae na melima ekufela mbwa santa ya roro mopaya sopae jires makitu na melima ekufela mbwa bolingo ezanga na ngoma waya kozongiselanga bolingo ememi mawa na morgue nga represento ya bolingo bolingo anga nyeuta depuis kaladamu na evae na baperfusion bakinini na batonga lamour sue na yo shere ezalaka nga na kufa na maladi mpo natikela yo bajenda ya se ya mokili oyo eza nini aboma libala yalanda nzomba mosaka alobanga inga ekomela yengai oyebi pasi ya bolingo eswaka na motema nazolela wana polisi mbeto nanga na pinzolinga mopaya sopae na melima ekufela mbwa santa ya roro mopaya sopae jires makitu na melima ekufela mbwa bolingo ezanga na ngoma waya kozongiselanga bolingo ememi mawa na morgue nga represento ya bolingo bolingo anga nyeuta depuis kaladamu na evae na baperfusion bakinini na batonga lamour sue na yo shere ezalaka nga na kufa na maladi mpo natikela yo bajenda ya se ya mokili oyo eza nini aboma libala yalanda nzomba mosaka alobanga inga ekomela yengai oyebi pasi ya bolingo eswaka na motema nazolela wana polisi mbeto nanga na pinzolinga mopaya sopae na melima ekufela mbwa santa ya roro mopaya sopae jires makitu na melima ekufela mbwa libala oyo bambanda bipai biso nakotisi moto na nsima epai ya pasi nazali na tumbu na motema kasi nalingise ye nakoki kosala na silika soki abimelinga nakozanga liloba napesa ye nabandi nde kolula ye kaka liso pamba kotalanga nalengi nzoto nyonso o peanga yozali mobali ya mobulu kisasa ambiance esilaka te yoko ya kobeba nzoto okoki kokota ndako kasi kanisaka nga nazali mwasi na suka na yawa nazali se mwana moke na bebe na libala oyo bambanda bipai biso nakotisi moto na nsima epai ya pasi nazali na tumbu na motema kasi nalingise ye nakoki kosala na silika soki abimelinga nakozanga liloba napesa ye nabandi nde kolula ye kaka liso pamba kotalanga nalengi nzoto nyonso o peanga yozali mobali ya mobulu kisasa ambiance esilaka te yoko ya kobeba nzoto okoki kokota ndako kasi kanisaka nga nazali mwasi na suka na yawa nazali se mwana moke na bebe na Moti Cécile Popine maboko eza te bozasala zuwa ndenge aza wana ye azali warrior bawarrior bazali parce que makambo yango mpe ekabwani ekomi tanto bawarrior tanto bagaulois bawarrior bazali
Bogoliate. Na équipe oyo ya football ali azali ya ingaka équipe ya Barcelone. Ba Barcelone soki nini pe bazali. Ye joueur oyo marqué makasi na bo moine mobimba ezali Messi. Donc ce qui est là Messi ayer kotika na papa gola. Alandi Mbangu. L'équipe na biso mboka alobia eza Vita Club dans l'ingaka Vita azali vekli bien. Alors to betelie maboko na bizalaki papa Pelenda pe asonam pe azali parce que azali na mama Mansioni. Maman Mansioni azali papa Telema, excusez-moi le roi. A Telema quitté fallait qu'il a télévisé bino bo distraire nga. Maman Bipa azali, est-ce que maman azali Mansioni to pesi mbote to betelie pe maboko makasi. Papa azali ingénieur asilisa na ISTA, ingénieur technicien monene na mboka epe azali homme d'affaires. Voilà azali chrétien, asambelaka Yesu Christ yamba lokola mobikisi. Comme plat préféré na ye, papa lobia lingaka matembe, fufu na mbisi, poisson. On a biloko papa lingaka. Comme sport préféré na ye alingaka football, équipe na ye alingaka azali alingaka Real de Madrid. Et puis azali vécu bien. Et na signalé bino contrairement na maman, papa azali gaulois. Papa alingaka faire gola makasi. Ah mariage nino. Yanga bomona moko so azobondela Yesu koto nzembo affaire ezoyemba. Nous se pélissaye. Voilà, papa. Tobetele maboko afanda po alembi makasi. Merci. Mingi tango papa bandeko kota bachaki papa kate. Balobi popina na relation. Na libala na ina ba Nigeria ba Asikale bino eza oncle Chumuma te eza papa lobi. Allez, Nico et Paya, le roi de notre royaume. À vous papa. Mbote na biso banso. La commission est timide parce que a brusqué ngai. Na pesina mbote na grand frère ngai le général Nonda. On a zali Mbuta. Ala kulutu. Ebisa bana simba pas bokendaka kobata maiza bisika na lala. Ebisa popita bina papa. Parents na biso général Nonda bisa ba yo kendaka. Pour comprendre que en même temps papa kulutu na yo. Na zana belé ya ko zana poko lelo. Prêt. Ibala ya moi na ngai copine Momoti Cécile. Lelo a changé de nomination, a commis Madame Toko. Madame Coco. Madame Toko. A commis le nom Madame Toko pour bâtir identité et sika. Félicitations Bokilo au débaptisé moi Nangai au PCA Combo Mosous. Et que c'est une autre page de sa vie qui tourne. Lelo a commis Madame Toko. Parce que lorsque nous encadrons les jeunes, je crois maman ou aboti popine Azali, yé ma complice et mingi n'a complice n'a pas parent biologique il y a bana simba nyonso. La plupart il y a bana simba nyonso to interagissaka dans ma famille biologique, ça me permet il y a que poursuivre au-delà de la formation artistique, poursuivre encadrement, il y a Bana Simba que je prends comme mes propres enfants. Peu importe l'âge, on a suivi Bango, on a déjà Mikolo, le col à papa chef paix à son âme, le col à maman Chibo paix à son âme, mais qui professionnellement, Pesaingai et Sika, il y a Bokamba Bango, qui n'ont jamais mis âge na Bango Liboso pour passer à la Souma direction. Et Nabanzi Boboni Misala Oyo Basali Nakata Simba. Beaucoup jeunes locaux copines qui ont biologiquement l'âge de mes enfants biologiques.
Donc nous sommes très à l'aise et les nous sommes très heureux parce que qualification autozoa dans la télévision et mais lorsqu'on nous approche, Nabanzi Bokilo Nangai Abozala Motelboso Hervé, il y a témoigné que Lélon elle a épousé une bonne femme. Une bonne femme, je crois, témoignage à Popi, même à Nakata Simba, elle est une fille merveilleuse. Nazoke Mukemingi. Mais, s'il vous plaît, mais j'ai trouvé en elle de l'art. Mais je l'ai retenu parce que je trouvais que hier, tu reformais à Gokola et Lélo Popi, artistiquement, elle n'a rien à prendre de qui que ce soit. Bien au contraire, elle a suffisamment de valeurs à partager avec les autres. Elle dirige, elle met en scène, elle conçoit des scénarios, elle joue merveilleusement bien. Lélo Nazan et Sengo, parce que au-delà, il y a en fait Kokola Naïde Tobara, moi si faut Abba la Santé Foye Naïe, Nazan et Sengo. Ma fille, merci de m'avoir honoré. Merci d'avoir fait de moi un homme très heureux ce soir. Et je vous souhaite un heureux mariage. Je pense, si tu vas te conduire comme tu t'es conduite pendant tant de temps ensemble, Bokilo Hervé, Nani Bota de Mobimba, Babozala, Naïsembota. Et vous êtes en compagnie sur votre caisse. Ça veut dire qu'elle mérite à sa confiance. Donc, papa, vous bangate, Pessaï Mosoro, Bomba, Abogera ou Madame. Alors, qu'est-ce que je peux, par quoi je vais finir? Nalobaka, Namalongani. Il ne faut jamais parler au même moment, vous deux. Ceux qui ont parlé au même moment, en ce moment, vous allez ouvrir votre porte, la porte de votre maison, pour que Balabala ait géré Bidon. Gérez-vous vous-même. Bandegoya Hervé, Nabandegoya Poupine, laissez ces jeunes couples vivre tranquillement. Laissez ces jeunes couples vivre tranquillement. Et ces jeunes couples, apprentissage, et ça continue. Toute la vie, on apprend. Toute la vie, toza matanga te bandeko. Toi na fête. Na matanga ndeba senti balobaka n'importe quoi. Alors, je ne me tairai pas de conseiller ma fille, s'il vous plaît. Continuez Goumela. Bozala, un couple fort. À gauche, droite, unis dans l'amour, vous pouvez faire face à vous. Ne laissez pas que la rue vous gère, ne laissez pas que les familles vous gèrent. Gérez-vous d'abord vous-même sous le meilleur encadrement. Il y a couple parrain qui est un monsieur merveilleux, Papa Général Ndonda. Je vous remercie. Oh, la mignonne. La mignonne au Bongolian, zéro. Le bezalaki na 10 senado yo Bongolian na 1. Yango pesa posa kozongisa nga bebe na mbuma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture.